Eindi balobi einda kanango kama be. Eindi somme oh pas possible. Oh la patrona. Poutine et surtout de l'écriture moi sinzambe. Ya belvi kandi erataka nango te. Tomata to kita yango erataka na yango te penza bandeko nanga somo. Oh somo wapi. Ezalaka kaka bunyunkutu. Famille bota eske toza. Famille bota bana ya ye moko la patrona belvi kandi mwasi nzambe eske boza. Soki boza na bino bodo bakake no tozali na biso. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo bandekonanga to ye penza na ye moko la patrona mwasi nzambe. Poutine surtout de l'écriture Belinda Kandi ya ba belvi donc na système moko ya kitoko balobi belvi kandi minito yo atie wapi bandekonanga na États-Unis wana atie kosala nini. Ebele ya batu ba olinga ba yeba. Ebele ya batu ba ozala na posa ba yeba belvi kandi akenda na ye États-Unis pona nini objectif oyo akende la États-Unis eza nini parce que boyebi kaka belvi kandi ye asalaka makambo na ye nyonso na programme asalaka bisala salate donc nyonso tu alinga toujours ezala programmé na système moko ya kitoko. Bandeko nanga avant tokota kuna ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien ceux que ozolandaka biso, ceux que ozolandaka Étoile Lune Inès TV, zala na yo penza ya kovanda. So penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana je m'excuse. Tiens-moi maï na yo pembeni, tiens-moi jus na yo pembeni, tiens-moi sucré na yo pembeni. Côté mosusu kandenge to salaka bandeko nanga, soki oza na biloko kolia liaka. On ne sait jamais la famille liaka na yo wana nyonso tu edepanda kaka na oyo ozolanda na yo Étoile Lune. Soki omoni ke epa na bino eza tongo, il faut oliaka na yo ba déjeuner, petit déjeuner na yo en tout cas zala na yo libre ya kolia. Soki omoni ke non oyo c'est déjà trop tard pour na déjeuner, il faut na lia nanga repas. Donc zala toujours et encore libre ya kolia ka repas na yo. Côté mosusu kandenge to salaka tango zolia kawana kende pe matisa pe volume na système moko ya kitoko ozo matisa na volume pour que batu mosusu o baza pembeni baza na kati ya ndako en tout cas bayoka nani azolo bakuna ye moko mama ba news Étoile Lune Inès TV mama étoile d'état mama moko alobaka na ya sololaka mpe kitoko na système moko ya kitoko ya bamosusu babengaka mama Étoile Lune Inès TV ka mwasi nzambe nga mpe nazala mwasi nzambe nayebi te soki yo mpe ozalaka mwasi nzambe to ozalaka mobali nzambe na système moko ya tokose makasi. Bandeko nanga eza ya koyinda balobi soki eyindi eyindaka nango ka mabe toseka nanu baseka kaka la patrona Poutine de l'écriture belvi kandi ya ba belvi nayebi te famille bota eske boza eske penza na émission na biso ya lelo boza penza bandeko nanga famille bota soki boza kandenge tokendaka nango bokomaka oye tozali et puis dans na posa ya batu nyonso ya famille bota ba nyonso balandaka Étoile Lune Inès TV lelo challenge ya munene bandeko na ngai
mutu na mutu apesa kombo oyo penza alinga kobenga Belvi Kandi. Ngana alinga kobenga eka mwasi nzambe. Mama ni mama, mama waro. Belvi Kandi la patrona. Siko yo benga kaye nani? Bel cœur. Bel cœur. Na système moko kitoko yo moko kaka. Comment na commentaire bandeko nanga toyeba kombo nini opesa la patrona. Belvi Kandi. Balobi soki ya komia akoma kaka. Aoma kaka bandeko nanga kokoma na nyonso. Ezalaka na histoire. Histoire wana iyaka kaka kote ya batu. Iyaka kaka kolamusa batu na pongi ba o bazalaki ya kolala. Ezala bongo. Turo bandeko nanga auti kokoma servitude. Servitude, est-ce que ezana batu déjà bazo landango? Troisième épisode ezokota lelo. Bandeko nanga soki nanu olanda yango te. En tout cas na osenga na yo zonge la premier épisode na Bellard place film eza. Bandeko nanga film kitoko wapi. Lelo to kotisa troisième épisode. Bandeko nanga toza na ba acteur moko o ba jouaka déjà kitoko ba acteur international. Numéro 1 ba bengaka ye mingi ka le président des immatures qui est papa Serge Mwembo le pasteur patron. Numéro 2 toza na ye moko mama étoile Yolande. Toza na mama Ebakata Vimbo Ebakata ba couleur. De l'autre côté toza na mama Milo 50 ye pe azakuna. Bandeko nanga eza ya kobeba. Pourquoi pas mama Léa Ndaya. Déjà batu wana toyebi ke soki bakoti sur scène bakoti saka na bango ka makambo. Bakoti saka. Nalingaki na bossa na la famille toza na mutu na biso moko ya ba incompréhension pas possible. Ebele abatu je suis sûr que ba yebi mutu moko azalaka na ba incompréhension. Ye na situation nyonso ya kaka na ba incompréhension na ye. Tonton Gesho. Bandeko na ebite soki bo remarka tonton na biso wana mutu moko incompréhension moko pas possible. Tout roka tonton Pierrot nde azomona na te Bon toyebi ke na chaîne na yepe film moko ezokota ya sika. Place kuna pe la patronne ko jouer na Mam Cécile Bisalo. Bandeko nanga tozonga na film na biso ya servitude. Toza na batu na biso ya munoko, batu ya mangala. Ba o basalaka soki bakoti sur scène mosuto mitunaka. Lelo ekoyinda to ekoyinda te. Toza na Maria Longondo. Toza na ye moko Naomi Lufiakenda. Toza na Tantine Popine. Tantine Popine quand même azalaka moins gentil mosusu mais mosusu pe mutu ebebaka ebebaka nango ka mabe. Toza na ye moko lisusu le coach tobengaka eka le coach. Tonton da Costa Makina yepe azakuna bandeko nanga. Pourquoi pas papa Alema Bana yepe azakuna bandeko nanga film moko kitoko wapi. Film moko bisengo na bisengo. Mama ani pe biasi aza député na biso national. Na système moko ya tokos. Bandeko nanga kuna lelo ezande somo. Servitude film moko kitoko to utaki kolanda film na biso ya surprise to utaki kolanda film na biso ya éducation. Bandeko nanga ba film nyonso zolandana ezaka ba film moko ezo ya kote ya ebele ya bato yango na lobaka na ba oyo bazwaka penza ta na bango pona koya kofinga Belvi Kandi batika kofinga ye batika parce que moi oyo mama oyo la mama de la famille Libota bandeko nanga azolambaka na eka makambo alambaka na ye chaque jour soki akotisi makambo asika seke ozala kolamba na kolamba somo yango lelo la famille toye Belvi Kandi depuis lobby akotaki déjà États-Unis comme d'habitude biso tozala pressé te soki matière ekoti déjà biso wana pressé au Belvi Kandi tokendaka nango malembe surtout soki tozolobela Belvi Kandi la patrona tolingana biso kozala pressé te tolinga okende nango ka malembe. Belvi Kandi akoti na États-Unis depuis lobby la famille eza ya koyinda
ebele ya bato bakomi komituna sikoyo na États-Unis wana ake kosala nini. Ake parce que y a tant de personnes babando loba ya voyage te tonde nini. La famille somo. Biso moko toyebi la patrona. La patrona azala mwasi moko asalaka toujours et encore makambo na ye dans les secrets. Et surtout, comme je l'ai dit au début, Belvi Kandi aza mwasi moko keno, avant asala iloko, a réfléchiraka toujours. Alingaka atala, ba intérêt surtout, ya iloko alingi asala. Donc, quand ndenge tomoni ake États-Unis, Belvi Kandi akendaka te keno parce que mokili il faut batalanga. Mokili il faut ba sentir kenga pe na voyageaka te. Elle n'est pas comme ça. Yeso ki asali eloko, ayebaka le pourquoi azo salango et asalaka eloko avec objectif. Donc okende na ye à États-Unis azala makambo oyo azo kendo sala, y compris aussi moi repos na ye, séjour na ye, de moi repos quand ndenge tolobaki. Après travail moko dur, un travail dur, Moutunion, surtout le corps a toujours eu besoin de se reposer. Donc c'est tout à fait normal, Moutou, tellement elle a beaucoup travaillé depuis l'année 2023 Oyo, presque chaque jour sur Bellevue TV et elle a toujours na ba vidéo ya sikiko taka. Chaque jour, il faut que vidéo écouta, film à sikifo écouta. Donc, à travailler à mingi penza makasi, c'est ainsi qu'elle s'est décidée, non, quand même le corps doit se reposer, mon cerveau aussi doit se reposer, je dois me reposer en fait. Yango a kenaye na États-Unis pour se reposer. Na États-Unis pour se reposer. Pour na batu mosusu bakoya peut-être ko bando banga, comme a boye, est-ce que ba filme La Famille Belvi Kandi azalaka déjà na provision presque à 3 mois. Provision pesa ya makasi yo Belvi Kandi azalaka nango. Bomoni neti film ya Vonette. Film à Vonette eza film moko basala kala. 3 mois presque. Na salela yango déjà émission na 3 mois. Kutu to bosana nga kutu na bosana na émission. Nde jour moko to komona ka film wana eye koleka na ba réseaux sociaux koleka plutôt na Bellevue TV. Donc avec Bellevue makambo belé ki ndaka bongo tango ata ba bimisaka ba photo. Donc soki bazo bimisa photo bongo nde omona donc film wana yango wana izalaka bongo. Donc izalaka moi bongo avec Bellevue. Bellevue izalaka toujours et encore na provision. Ya ba film. Azala na bongo ezate ki non comme atie boye wana ba film obando lekate te. Yeso ki ake bongo ba provision na ya ba film eza. Ayebi ke chaque jour famille bote ezalaka toujours na posa ya koyoka ya kotala nini ezoleka surtout na système moko ya bien. Donc c'est comme ça avec Belvi Kandi, la patronne à moi si Nzambe. Toyebi ke tant de personnes balobaka ke non Belvi Kandi a voyagé te, Belvi Kandi boye boye. Bande konanga. Mingi Belvi Kandi a préféré kane ko kende ba États-Unis parce que avant Liwa il y a star Nabiso, comédien Nabiso, Diana Makila, à qui nous disons d'ailleurs que son âme repose en paix. Avant Liwa Naye, Azaki na États-Unis. Après ka Liwa ya Diana Azongaki. Yaza Penza Mutumoko a préféré kanaye ko kenene ba États-Unis mingi. A préféré kanaye bongo. Et puis ndenge zaboyi. Belvi Kandi a kenaye États-Unis, eza propre mbongo naye. Ezate que non, ba foutela ye ba billet, ba foutela ye nini rien. O ba séjour na ye place à kokoma, rien du tout. Mbongo na ye moko. Donc à sali voyage na propre mbongo na ye. Comme d'habitude, il y a tant de personnes batunaka. Oh pourquoi Bellevue à kota kana ba compétition ya ba kozwa ka ba trophée te boye boye. Bande konanga. Premièrement avec Belvi Kandi. Nalinga penza obeta masolo ya Bellevue nalinga penza parce que aza mwasi Nzambe aza na motema ya kibomama. Belvi Kandi premièrement alinga na ko mikotisa na biloko neti ya ba compétition te, neti ya ba concours te,
neti ya ba concurrence te. Là c'est Belvi Kandi. Belvi Kandi alingana ye kosala makambo na ye dans le calme. Et puis babiloko oyo ya ba compétition ebandaki ezongaki esalaki boya alingaka na ngai na ye kokota ngo te parce que tango asalaka ba film asalaka po na batu basepela batu bazwa mwa quelque chose batu bazala éduqué asalaka ngo te ke non pour que balobela ye basala soki ndenge nini te aza na besoin ya batu ata na mitema na bango baloba ke non mwasi oyo aza mayele. Saint-Esprit utilisaka mwasi oyo yango ezalaka mingi objectif ya Belvi Kandi pas te que non aya ko impressionner mokili yango vous la voyez toujours azalaka na ye toujours makambo na ye plutôt asalaka ngo toujours dans le silence dans le calme neti voyage à Bongo. Il y a de ces personnes déjà na aéroport ya Njili fallait voir ba photo batu nyonso ba yeba kokota États-Unis fallait voir batu ba mona mais avec Belvi Kandi kutu vidéo oyo ba ozwaye bandeko nanga ezalaki soma yo moko azoboya alingaki kutu teke batu ba yeba ke aza na États-Unis bino moko boyebi ka eza na ba fan mosusu mitu ebetaka te esalaka nango bien te balobi ka ke non il faut kaka tozwa vidéo yango esali ke mwa batu baye koyeba ke non na minute oyo Belvi Kandi aza na États-Unis. Grand merci surtout na famille Libota pour na soutien na bino envers Belvi Kandi. Bolakisaka penza bolingo na bino, bolakisaka tellement soutien na bino envers Belvi Kandi. En tout cas, ya boinde to lingaka. Ya boinde to lingaka to mona kata na ba émission na biso façon bozalaka na Belvi Kandi et puis une chose aussi ya famille Libota eza que famille Libota baza batu moko ba finga kana bango te bazalaka batu moko baza compréhensive na système moko tokos quel que soit que mosusu na postaka na ba post na ngai ya community kandenge tokendaka nango na koki kotia mwa photo ya famille Libota na mwa groupe mosusu mais au mona réaction à famille Libota quel que soit qu'il y aura des gens barobando finga surtout ceux qui photo moi Belvi kuna il y a de ces personnes ba okota ba finga Belvi mais bon mona réaction ya famille Libota ba comprendre que non famille Libota kandenge Belvi Kandi azalaka mwasi moko ya sagesse pe ya maturité ya makasi tala lelo famille Libota pe ezokendeka bongo en tout cas na félicitara mingi famille Libota et surtout grand merci na ye moko la patron na poutine de l'écriture Belvi Kandi Kandi ya ba Belvi moi suis zombé ilobata aida kapilas alobaraka Belvi Kandi moi si zombé donc ekindaka bongo la famille na système moko ya kitoko lelo samedi la famille lelo samedi kandenge zalaka basi ya mabala lelo to bongisa makusa na biso olambela mobali na yo mwa eloko ya kitoko ata soki mobali na yo apesa yo kanda ata soki mosusu ozo sentir ke oza na posa komona ata elongi na ye te mais salela ye mwa repas na ye préféré soki ezalaka mbisi ya kokauka soki ezalaka musuni soki ezalaka Thomson ya kotumba salela chéri na yo salela mobali na yo papa ya bana na yo kandenge tokendaka nango bongo donc salela ye bandeko nanga bakanda wana tia yango pembeni bakanda wana ezalaka bien te pona ba couple toyebi ke mosusu mobali na yo a brisaki cœur na yo toyebi te ba situation nini esalaki ke non oyi na mobali na yo tina niveau oyo zoyi na ye lelo mais na minute oyo mama Étoile Nines TV aye kosenga yo kaka ke non zwana no bakanda na yo wana tia yango pembeni lambela chéri na yo mobali na yo papa ya bana na yo mwa biloko yagu na ye repas préféré repas na ye oyo asepelaka kolia chaque jour et chaque seconde. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici à la fin de notre partage de cet après-midi. Tokomi na biso na suka la famille suka na suka yango wana. Wana ko sensibiliser ka batu soki nano s'abonner te s'abonner, soki nano sali commentaire te sala commentaire, pesa Belvi Kandi kombo oyo olingaka ko benga ye. Ezalaka bongo. En tout cas la famille, bye bye et
À la prochaine.